nyonso bayaka basali. Sachez bien que nzete ezaka ndetele makolo ya nzete ya manga oyo par exemple awa nzete ezalaki manga ekobota ebele bakati etape eza na bamanga na bakasi ebele so ekatani nayebi te so bamanga wana ekovanda so tozwi etape ya manga eza na bamanga ebele elongwe na nzete toloni yango bamanga wana ekozala bien bakasi ekozala bien ekokoma nini ekokoma koni basali nyonso baza bitape betape oyo eza na kati na nzete nkolo asalelaka yango ebotaka tout temps bamanga ekobota bien bakolia bien changement ya basali baza ndenge awa nkolo apesaka explication banda kala te basali baza lokola bamédicament na pharmacie moko baminimisaka te moko baboyaka te ndeko na mino atelemaki nde apesi déontologie na basali nyonso na monde entier même oyo baza na Amérique. Même en Amérique, on a la permutation. La mutation. C'est pas facile. Pour moi, on a des connaissances sur la simba église. Pour les gombo et tonda, il faut le faire simba simba. Oh, à tous yawa, à tous les yawa. Oh, à tous la salle pour les cahiers. Anan zamete faire obligate. L'église, ça, dès qu'on a vu le regarder les miawa. Tata yemoko, nkolo yemoko, nande qu'on a vu non. Je ne peux pas dire que c'est moi le consolateur, mais Dieu a choisi. Quand Dieu a choisi, il n'a pas choisi deux personnes. Mais serviteur. Moi, je suis le serviteur. Et naïe pour la recommande positive. Mais souvent, on a vu non, Bassal ne se base à la motomo. Bon, il y a Bassal. On a pharmacien. Ndenge bo basala ba pharmacie basangisa ba kisinyo sur la pharmacie yemoko mokolo pharmacie tant usameli ba kisinyo sote kisi moko na pharmacie bakolo bakeza inutile zate mondi minyoso wa ko sepelele mosali nyoso zamba ko sana ye mais mondi ba osana ko pona l'église que vous voyez c'est l'église de toute le tribu tout peuple toute nation. Mutazana bolingo ya moto nyonso sans kopona ndelo te. Donc nyonso bayaka basali. Sachez bien que nzete ezaka ndetele makolo ya nzete ya manga oyo par exemple awa nzete ezalaki manga ekobota ebele bakati etape eza na bamanga na bakasi ebele so ekatani nayebi te so bamanga wana ekovanda et vous allez bien? Bakobuka bamanga wana bakolia yango bien so tozwi etape ya manga eza na bamanga ebele elongwe na nzete toloni yango bamanga wana ekozala bien bakasi ekozala bien ekokoma nini ekokoma koni basali nyonso baza bitape betape oyo eza na kati na nzete nkolo asalelaka yango ebotaka tout temps bamanga ekobota bien bakolia bien mais soki etape esi ekei changement ya basali baza ndenge awa nkolo apesaka explication banda kala te basali baza lokola bamédicament na pharmacie médicament ya pharmacie moko baminimisaka te moko baboyaka te kisi oyo moto azoboya ntango akobela yango wana kozwa mpe bakosoigne mpe malade oyo aza nango na tour wana esili ce kopona basali tel mosali kokalkule basali eza erreur. Église nyonso ndeko na mino atelemaki nde apesi déontologie na basali nyonso na monde entier même oyo baza na Amérique. Même na Amérique nasalaka permutation na mutation. C'est pas facile. Pour moi, bandeko nyonso basimba église pour lingombo itonda il faut luka bisimba simba. Moi parcelle kamoko. Mais ndeko na bino tous les églises nyonso za na monde entier mutuka on te dirija kango. Oyo atosi awa atosi nde yawa. Oyo atosi basali koleka ye anan zambe te faire obligate. Yangwana que vous trompe pas. L'église, ça, dès qu'on a vu le téléméa. Tata yemoko, nkolo yemoko, nande qu'on a vu non. Si on a bien parlé, si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Je ne peux pas dire que c'est moi le consolateur, mais Dieu a choisi.
Quand Dieu a choisi, il n'a pas choisi 2 personnes. Une personne. Mais serviteur. Moi, je suis le serviteur. Et naïe pour nous comme on a cosité. Mais souvenez qu'on a vu nous basal nous basal ou la motomo. Cette année, basal nous basal kumisa ikola okitisa bango. Mosala omito komikitisa ikola otombola bango. Naso yebsaka tout le temps basal. Mosala zana bolingo na moninga mosate azama sana nzamte. Dans l'église, dans cette église, tous les secteurs de Dieu, en tout cas, je ne serai pas avec lui. Bon, il y a un bassal, il y a un pharmacien, il y a un pharmacie, il y a un pharmacie. Il y a un pharmacie, tant que ça me dit que c'est un tant que ça me dit que c'est mais à ce moment qui signifie somba mais qui signifie ça utile qui signifie na pharmacie ba ko ba keza inutile les atte na aspirin les a utile na nivaki les a utile na novalgie les a utile na kini les a utile na c'est la batu béton ton est bien na mwana moke bébé aller là na ton mais quand maladie wana yé oyo senga tonga obligatoire. Mais de ce peut-on va appliquer à ton barana mawate. Alors, il y a un mawapane une photo pour malade ici. Mais nous autres peu boitonga. Mon diminution, voilà c'est plein de mossagnoso, Zabarzanaï. Mais mon diminution, pona. Ça veut que tu n'as jamais mukilo. C'est le conde à Kofi Bamosuba. Oh, l'église est comme il y a du sang monoramboka. Quand les gens nous ramboka, il y a des gens qui ont des ennemis. Parce qu'il y a des gens qui ont ramboka. Gloire à Dieu, les gens qui ont des pour tout le monde. Oui, il y a mieux beaucoup dans le bas. Ils ont un soutien dans la sololi. Peut-être sur la commune à Mayom, peut-être un dame qui ont des bien pour bimater, Nazakunate. Donc, Banda Kukola Ndegonabino, Nakoli Nandaka Bayomete. Nakole nandaka bangala, ndako baluba, ndako baswahili, et comme un enfant comme donc l'homme nandako. Alors comment je pourrais y a fois aimer mon orambok? C'est vrai que quand ça a coupé à mon église, il y a besoin de ça, on a besoin de mon orambok à Tolandaï. Moté n'a besoin de mon orambok à Tolandaï. L'église ici que vous voyez, c'est l'église de toutes les tribus, tout peuple, toute nation. Mokazana boligo ya moto nyonso sanko pona ndelote jamba tindaki makamwana omwe batu babando chabandene awa ya biso mutu aleka wate mutu musuwa kota te batu bauti pays boy bakoti pays boy ata bakangi frontière batu bauti kuna bakoti boy mutu uti wa ke réussir na pays mususu mutu uti kuna i réussir na RDC ata ba pekisi go simbate amen bota amen. Alors l'église, vous avez la tribaliste? L'église, vous avez la coterie? L'église, vous avez la l'église, nous sommes une église, nous sommes une église. Nous sommes une église. Ah, ça colle bien, à terre bien, à bandi, balandi, baton, c'est na bolingo, à mati, église, nous sommes comme la capacité, il y a comme mati sabassal. En même temps, tout ça qui n'a salon. Tout ça qui n'a pas 30 serviteurs de Dieu. 30 serviteurs de Dieu, n'habite pas l'église na Kindel. Balbi non, bamusu babi Kindel les ana batambogote. Surtout l'église qu'on a, l'église a passé à souffrance. Kola le biba pesi place na Kindele, batupe ba auto ngata mwanda kwa sham na salo ata ba studio bazakuna. Nzamba na bakona mine kuna tami balata misato église di ami balena ko na kisasa mumbeko zana Kindele. Babi biso tokei prophète a raisonné souviens-te. Ti bazobi mana porte 15, totegali 15. Biso batote ya ka bientôt bimito kai.
biso bato sakolaka bien koleka bao mosusu batikali tokei église okufa na biso merci mon frère mwana tanga kutuna komba mutana balwe sande wana te merci mon frère lukula bote ya bien bosakola bien bukone malamu moka kosoa nzamba pambola bino na tikali na boba yebi eloko te mais boba yebi eloko te bakoma combien na monde atanga mona mutuna ngana nombre ba serviteurs de Dieu nebina no pekate peut-être na Kinshasa non maîtriser moi moke 1700 serviteurs de Dieu c'est pas facile hein et mingi pe ba banda ba yebi eloko te musali moko yake na message atanda mute ya église basali nyonso bazwi makambo yuti nde boyembaka mabimaki na monoko nanga eso bayembaka mabimaki na monoko na biso monoko na wa kotosa oyo kola tindaka loboko na yawo kasai na ye wa kotosa même mutabandika kawa na limete 10e mairie basali bakomaka ongana leki oyo ongana terre koleka na bibon bovanda bino bato koleki baninga frère moko aza wana ako ya koexhorte na place nanga atelema frère moko akobima motei aya koteya ate dimanche lelo frère moko atelema tei kiteleki bien frère moko atelema mpona koexhorte ngana bana pembeni aexhorte pe kitekoki donc ndenge bozawana tante ndeko moko aza wana bimi motei yawo même moko nakoloba lelo obandi mosakola bimi awa sakoli bo basalaka na Europe mais bazwaka message na téléphone basere na bino baabandi batei bino liloba ndenge boza wana bino bobanda koteya bosimba église moko na bino aza mosakoli moko na bino aza motei tokobanda ndenge nini kande tosola boye na téléphone voilà église Europe ndenge tongama Amen, bandeko na Kristo. Libota kitambo. Voilà, je vous ai relaté l'histoire. Oyo ke kitambo zakana motema parce que notre papa personnel qui a quitté ici et que souka. Papa qui était venu me contacter lui-même. Yakana lupango nanga na kitambo. Na kitambo Tito inde to bandeli kune pana ye to kandeke ba 16h na sisi musala après aye ko laksa biso awa wana zaki nanu boye ndenge bosali boye te quelle disponibilité à motema que l'amour donc tout le monde a dit na yaka en Équateur c'est pour l'amour de notre père pour na boli mona ye j'ai toujours beaucoup aimé l'église de Kitambo. Alors, vous allez faire la balidolâtre. Vous fouca me la bique côté. Même moi, j'ai toujours dit, mon dit que fouca me la compte. On a 2 mois, 3 mois, on a ça. On a ça même une année, on a ailleurs. Bolmona na kishasa mlwa des autres zakawa na Congo. Ndipo mona kana kena no menazongi na pona. Natana no makamde zo bekela. Mais so linga mboko te. Que ça c'était oh mes frères mais déjà na comment muta Europe so na comment muta Amérique na ba pays on va solliciter kanga comme la nationalité kuna j'ai toujours dit non j'aime mon pays vanda kakawa ataba bikite territoire biso tozalia bandele tozalia wa tokubundelo ti oza nationalité na bi na kunate ndeko na bina kende en bonne et due forme et na église ya munene pe kuna l'église musuba mona na poto wana bandimi 20 30 10 une église mais liloba bomona ba image de France ndenge engalaka mais soki kolinga mbokote mais période muso yaka koto yo biso zana gabo koto zongi nda ta to comme Brazzaville gabo balbese prophète kuna ndenge zote le kaboy mezo beta boy okende tango na ngai ko kifuna zonga no biso tulingia wa vanda to botik fona zonga Brazzaville bo kan zoninga prophète yo ka kuna omoni ndege ni nako kende bo batikali kuna bazoka makamwana ezozo bango ba batulu kolanga ba ndeko nanga alongana zala wana kima bilokwana to kende tukutana bilokwana tête à tête prophète ezozo raisonner
Oui, moto ezo raisonné. Ti mokolo mosusu engindaki ti samedi ezolela na ndenge ya kosakana te. Na bina bandeko na Brazzaville. Tokende na place na nga mona natala biloko na ndenge ezolekela. Na bite place batie pont wana ezaki zamba. Église kendo sala salongo wana. Kutu na nyoka moye bimaki wana engeleka même na makolo, engel soit même na maman. Nyoka moko très dangereux, malheureusement to bomaki yango. Surtout iba na bolingo ndenge matati seconde to tika keleka nango. Alors to leki totali ndenge to milinge zonde ka zondingana prophète. Yo moko mona ndenge zali. Natali batongo bozobanga nazo katisa. Wana tozaba 11h 14h ezokatana. Aux assure tata asalobike ekokatana kaka na 14h nga 15h na zawa musuba le prophète moto sala sobiente pe bomondi pe tito sana beach prophète pardon yo kakona abizo katana tino okati bebi tokataka tito zongaka tito kota na motoka nzela ni sosote ni motoka te ni velo te ni moto te banda beach tina 14 ans osokati osashirika osokende wi na matina na kano prophète pardon zonga ozana vision ekona zaki na séjour titre de séjour na Brazza ko vanda même 10 ans na bin na ko katisa ndege zongindela ba o bazakona ndenge penga eyindela ngayo nako kata penyoso et katanaki à deux reprises. Pourquoi? Pour l'amour du pays. Mais ça va pas. Va pas autre everyone. Ils ont guindao. Ils ont les pays pour biloko ne la canada au sanet. Nana ko le bakenga passa na ke lokalis. Le bakuto ngakuna moyi sute yinde la bango. Mende kuna bino lobaka atai ko yinde la bino ngape funa zala eso pe ko zwana tombe na kena ngati yo sibo bakene ngende bazana mari chance biso batotikala ndi to na chance mais totikala na boile totikala na ko yina na makonya na kutongana belana na kupimela na biloko mutamusa ulala ndala musale akwa bon oto fanda ka pona ka biso moto zo minyokolana Coca-Cola musalon oya leki oyo eza erreur oya te akoleka oyo l'église ote même ça na basali mon côté azim sara baninga basali na sima ya baninga mususu tout le monde oyo nyonso baleki okutu nyo babandaki kitambo monsuwe de un jour bo babandaki le premier jour kitambo jour pe bazonga basala parce que bon babandaki basali baye bandi 10 20 30 nous on ne se base sur musala bazoko sala comme maintenance. Tout d'abord que Tambo, jusqu'à présent, comme il a combien des églises? 4. 2. Jamaïque now. Mais c'est dommage. Mais Tambo a combien de monde? Oh, mais Pakistan c'est comment combien? 5 na Pakistan. Tinko le 22. Mandou 20. Ngaliem à 17, hein? King Bansega 17. Ma tête, bazana combien? 3. 4. L'Mbappé. Plus de 4. Kake Tambo. Bandali 4. Kake Tambo 2. Mais ça, les provinces, les communes, mon commune, ils appellent à Bapona Mibélé. L'église, yo. Landa okoto sambilo binyoke. Cause à la fanatique à Motomote. Il y a des gens que j'aimais beaucoup. Eux n'a moté mananga sur la monnaie la CPL bazaki na kitambo. Mais débat, incompréhension, discussion. Et ils vont d'accord avec mes collègues. S'il vous plaît, Kitambo c'est une grande église. C'est une grande église déjà que les lois n'a que ça soit dans l'église. Kitambo na place nango. Jamaïque Koutaza et Yekasikoy. Donc, depuis tout ce temps-là, il y avait quelques Kitambo, Kaka, Équateur,
bosa les fort bosa les rerte ndenge combo Équateur zalaki Équateur ya mundele ya Amérique ba gagner match Équateur ya Congo ba sali fait pour ba Équateur ba kanisa ba joueur Équateur ya Congo bosa les rere wana pene Équateur te combo Équateur za matata mingi donc bosa la batumoko tellement na pacification batumoko tellement ouvert. Et je vous avoue que j'aime bien Kitambo. Parce que ici, il y a du beau saut pour tout le place à votre église. Malgré tout, n'arrêtez pas d'adresse. Natala kama kambwana te. Sauté, il y a eu une adresse telle pour bâtiment Bazakwana. Ils étaient favorables pour Babsika, mais ils n'ont pas aimé. Mais quelqu'un qui ne me connaissait même pas, qui était venu, qui s'était déplacé pour Aya. Moi nanga milimu na bapona mileo bazana kitambo ba ko bika na lupango nanga j'aime bien ataba kenda je le sens bien kola saila bino na yoka le kita Équateur vous êtes toujours na bomo vous êtes toujours na ki on visite na ye même temps kola yipsa ngana ba notambo na l'église pour de ba pesa ngambonte. Dans les années, makoki ya kubenga ngate fona koma. Na ozana lubwaku. Église tokenda na lubwaku moko la loi. Bombe yana ko bandotala. Église wana so kiti. Pona mo mata. Ça veut dire wana ba problème. Nepte bo baza côté kona bazandeke nini. Énergie ni bazana ngo pe bakumata ka bakita. Mais bo tokenda na bango muso basala des jours ba télémarate. Pe na kenda pour le moment, ça que ne peut pas faire. Absolument, bani bazawan. Na bolimwana bazakuna le bois. Mais un jour peut-être on va avoir un moto spécial pour l'église. On les a bien fait. Pour tout le monde, on a un moto spécial. Quand tu quittes Siango, tu quittes l'église, tu vas avoir un moyen parce que j'aime bien les Siganos sur le beau tabazali. À tabazal 10 on a comme. Tu vois une église, l'église a 20 personnes. Mais si vous cherchez l'argent, mais il y a encore autant de la tête. L'église est au Kenda, Pinenio se joue dans la poussière. Mais au Kenda, donc tout ça tourner l'église, mais que nous n'avons pas pour nous n'avons pas combattu. Nous les a bien fait. J'ai l'inspiration ici qu'un jour, il faut que nous moto moko, ou il la favorable, tout combattre la moto, tout à la baninga bazali. On a une dette. Pendant qu'on a Bipsika One. Voilà, même quand on a tourné pendant que l'église, mais tu connais ce côté du garage. Monsieur moteur est bête. C'est pas facile. C'est pas quand on vient ici avec Tambo Poto Limbo. Moi, je ne vois même pas du côté Kebaye Lambo. Dimanche, nous avons dimanche, ça n'a pas de sens. Mais comme mon alibota, de l'Équateur vivaka, de respirer, voilà mon souhait. Que bazimbi sakabinote bolanda kabato sima simate parce que vous balanda kabato sima simo vous balanda kabasta kol voilà ce qui était arrivé na famille moko ben na 14e mais basta kol ba palanga ni ba panzi famille wana maman na bana nemi bale ba yoka na sute pona kolanda basta kol batindi wapi balandi batinda na selembao batabana bana nga kingabwa balandi tina selembao idolâtrie et famille panzani. Et maman, il y a un peu comme moi, comme deuxième, il y a un alors, il y a une normalité. Vous avez un fanatique. Même il y a un compte. Non, vous avez un fanatique à compte. Vous avez un bandimi à Lilo. Vous avez un bandimi à Bassan, bien, il y a un Zambé. Amen. Frères et sœurs, nous avons le temps de Kumba. Après na fanatisme na mutu mokote. Après na flatterie na musali mokote. Wa sali bien asali. Wa sali mabe blâme. Blâme tango kitaketala kan botala bino moko. Wapi camarade? Meilleur camarade ya prophète Konde na église. Na sana camarade te. Et na uteka la pesa ko sana camarade te. Meilleur camarade nanga Jésus-Christ de Dino Pebo Zarandengoan. Moninga na camarade nanga intime.
Quand j'étais dans l'église Bima, je disais à mes confrères, le prophète Bazaki na Bima, minene, milayi, mais wana ndeko na bino awa je moi misuni. Donc là moi moto kan ndenge wana. Mais ce qui a lobby, c'était compliqué. Attends, bateau, balié, bakabato Bima. Moi, je suis là, je suis histoire. Et quand je faisais le mouvement, moi j'étais comme ça, constant, tranquille. Et bien, je voyais, mais je suis bien aimé à cela. Et je ne comprenais pas, mais pourquoi je disais cela? Parce que c'était une grande église. Réveil, oui, je le vois pour le moment. Aucune église pourra surpasser l'église Abima. Malheureusement, manque d'amour. Mais c'était une véritable église. Malheureusement, son âme, fondateur de l'église, Dieu, c'est Dieu qui a fait que je puisse passer par là. C'est Dieu qui a fait que Moïse allait au Canada par Pharaon. Côté, donc on vous aime tant. L'église on aime beaucoup l'Équateur. Même à débat l'église, on me mis débat pour la bénédiction. On me mis incompréhension aux autres pour la grâce. On me mis tumulte. Dans l'église, ils ont bloqué les bottes. Sambela, Landanzam, j'ai toujours aimé cette phrase que le Gabonais toujours dit quand on est toujours là. Ce Gabonais, ça témoigne. Frères et sœurs, nous sommes au bon endroit. Cette église, il n'y en aura aucune. Oui, il faut se comparer à l'église. Bangangaka, Batelemaka, Balukiraka Makam, Bakayaka, pas problème. On sert notre Dieu. N'habitez que, non, je ne vais pas dire que je suis saint, mais on aime Dieu. Et Dieu nous aime. Et Jésus-Christ de Nazareth m'aime. Tiki no suka. Ne voyez pas quoi. Pilingenda na boko zekolonga. Katina makolona ete. Kino ekoya mokolo yango. Quels que soient les problèmes, on pourra toujours demeurer avec le Christ ensemble. On évoluera toujours ensemble. Logique, il y a le sang. Bible, l'imolamiao. Aucune personne dans le monde. Aimez-vous les uns les autres. Aimez vos serviteurs. Koponate. Vous pouvez nous remboka. Pour Azamuno yo Mukongo. Ye Kasaye. Maneto, you pay maneto. Ah, but mingi bazal koto mingi banan. Ah, bazana ikiza wa Équateur. Peut-être de bon munoge Équateur. Bon pour munogo ni ya auto chao. Minogonio. Ata mukolo mususu mutakuta na Angola Portugais. Ya hotel ya na Portugais. Nabegela mutu Angola yawa. Même à Gabon, n'avez pas Gabon, soyez sereins, aimez-vous les uns les autres. Dieu vous bénira. Aimez les fidèles, vous serez ensemble de Nabango. Vous en avez dit, malé. 10 aucun de 100 dollars. Vous avez dit, Kinganda Alembi, église, j'ai toujours dit, quand on était à Salon, j'ai dit aux gens, l'église en Mouké, Bandimisan, Nabi, message de Jaliao, allez si on apprendre. On va limiter, la porte est ouverte. On va limiter, Vanda. On va prendre la paix, Botanio Sabatikali, on va supporter Namabe, Yabino Namalam, Yabino. Bino peut supporter Namabe, Yabangona, mais famille à Équateur, ça restera toujours dans ma mémoire. Mémoire n'engage pas toujours. Bien fait au Nios va saler pour la Yoba. Vous allez graver dans mon thème en anglais. Polo Asaya Lino. Asaya Moko na Moko. Sosenge Panatata. Zamna Ubo Tata Mzasali Konase. Maton Penukumpenke Mumboka na Bole na Bole. Open a Bubuton Nino Batale Buta.
yoksa libota sengona robikson boboto yikala kata libota sikola bapona mino nyonso kata etando boboto mpe maone mpe molamu leo ezala kati na bapona mino ukoya mosantu esalela moko na moko ngono ebatela bapona mino ozala nzambe na boboto nzambe na boboto no yawe nzambe tata ekomelaka seko tikite robonga kati ya bapona mino libota basangola mokili emisa biso yawe nzambe na boboto abata masumu tangla libota mabunga tende boenge benizingila libota ngoya mosantu osala kemiza kata bapona mino ngolo mpe maone kamba moko na moko tikite bolingo tata mwana no mosantu kana likolo ayika nakata bamusala wensunga bo ebatela bo pesa kemia kat na moko mokano yawe nzambe ko moy eko kisama kata libota na kombo Yesu Kristo na Nazareth na ngoya mlimo santo bela kilo bo na seko amen boto na kombo Yesu Kristo na Nazareth merci beaucoup pour la soirée non